beti ba double wana lete vesa pembe ngana za pembe o beti ba double na owe mususo ko yaki wana na fa yu na na tende o beti ba kazi ngana asi plus ande ko wana balala na simar fa yu nana na ye musitu balala kina simar ke ngana na simar ke bazaba marki bazaba tu oteke auti ko to aya kitisa muvuma na ye pozo akota mo balala na simar si ba ke ba zui muvuma wana catholique. Oui. Voilà, la Saint-Marc, là on va tenir un jeep là bango. Bandi go mata. Yeah, basana yemo côté. Si ba ye wana kacheto base dans la kina kacheto na kusana masikini. En tout cas la basala musala la bango fuma o eza fuma très bien kitoko. Mais malgré ça, basa bantu ça basa bani. Une fois nous continue ba venir na moni ba komi. Basala musala bisa bien mais koyiba nde mabe baki koyiba na mama bapeta batu bande kuna biso na police otika musala musala bino zaki normal mais comment otuki na mama doit que on a ba téléphone la police sur la police musala bisa normal musala bisa normal yiba soki bato balobi se marko balobi se marko moni makambo sali koloba te mais peuple baza te UDPS viva kombata pesa biso vive elonga UDPS viva kombata fatichwa toyebisaka bino mbuku antombola azali kitamikidi ya bambu yaya nayebisi bino lobi papa mboso eloko asepelisaki ngai ntango aye na delegation ya bana kaluka nzembo oyo babanda koyemba biso na bayaka toza ebele bana kaluka nyonso epelaki na papa mboso ndenge akangi kaluka nyonso na maboko lobi nayebisa yo moto alingaki aningana te toyebisaka bino lubumba batya ye pamba te bisika batya ye wana oyo tobengi na échangeur jamais bato oyo babanda bahistoire ya match banda babanda ngo na ntiango bakalisaka lumumba te lumumba banda atya stop si lelo stop wana esukaka ntina mai ya ntanga combattant d'élite bosala bapartire te eza na bamarshe mosusu okoki koorganize yango il fallait oya na memo odepose aki le droit vrai faux lelo tokoloba matin fallait organiser marche lobi bainstitution ya mboka ebandaki alingaki kodepose memo epai yana ya botala degré ntango asali makelele na ye memo na ye adepose yango wapi yango tozoyebisa ye atika komela bombe atika komanipule ntiangu cette fois-ci biso toyebisi ye lokola azoya komanipule bana ntiangu bakangaka bana ntiangu bainocent biso cette fois-ci tokoachange na ye vrai parce que tomoni babasi mingi atotika komini na ye aya komanipule bana bato na ntiangu bénéfice biso tozalaki tout le président messi ayebisa yo soki botani na image bazolobo botala baja UDPS bango wana bobengela bango tozalaki na messi totelemi na ngambu tozalaka bamambre nango bakonsulitaka me baréseau sociaux balingaki kolapide biso wana totelemi na ngambu nde batelemisi na mutuka yaya tomoni moto aventurier bato bazokenda ngambu azotia bango azopepa bango mbote apepi mbote bo atie so apepi mbote atie ayebisi epai ya bato na ye kombata biso bato na ye bayebisi tokita alobi bokita te bato baza ebele te bokita te bato baza ebele te aya ye moko azobenga bato boye video ezali toza nango tofilimaki farafara kombata yango toyebisi yo na moment fola na baner solide il fallait to valoriser misala ya muku antombolo tolobaki ete bango nde bazali wana bakomela javel bakolala yaya oyebisi bino na Kinshasa opposition eza te eloko mate fali lobi azalaki sur le terrain na bamembre na ye bando olobo ete tokommettre faute tolinga ete faci azwa faute sur le terrain mais lobi nasepelaki na la police na biso ndenge encadreki oyo tobengi bamanifestant yaya na oyo oyebisa yo muku antombolo les grands aigles
lelo ine na Lubumbashi fallait koyeba ete King Waku Mwanza lelo ebembe na ye il fallait balela yango bakende kodepose ye bomonaki mozole oyo batongelaki ye yaya toyebisi bino babosanaka histoire ya mutu te King Waku Mwanza azali lokola bapatriage oyo bacontribue à 80% na mboka oyo Franco combattant d'élite eloko esalinga esengo yango tokorapele Mukwantombolo atala makambo ya onatra soki boyebi te déjà bainvestisseur oyo baye ya baallemand bainvestisseur oyo ya baallemand oyo baye sur le terrain déjà babandi deja misala sur le terrain balobi boye barai nyonso ezali na kati ya ville ya Kinshasa baza na kati ya kobongisa yango baza na kati ya kobongisa yango parce que d'ici bientôt train il fallait banda musala yango bomonaki Mukwantombolo azalaki na onatra ndenge aprometaki biso oyo tobengi bak oyo ebanda kokende Centrafrique ebanda kokende Gabon ebanda komema biloko ya kolia yeba deja Mukwantombolo inauguraki oyo tobengi bak mais tokorapele Mukwantombolo ayebe ete oyo tobengi ministre ya transport ayeba makambo ozosala na onatra biso tozodévoile secret onatona botoloba te awa deja biloko ya kolia oyo ezowutaka nyama kasese il fallait bamema ngo na babake oyo tobengi ya onatra nde meme na bamasuwa onatra ye azokende kolue bamasuwa privé awa tozorapele meme Mukwantombolo ayeba ete quelqu'un batoni ya masango eutaka nyama kasese euti kosala oyo tobengi euti kobeba meme na awa likolo ya mai na biso ya fleuve parce que déjà bato wana etobokaki nyonso wana na qualité parce que na qualité ndenge bazolue masuwa oyo tobengi ya privé ya mutu masuwa wana basabotaka oyo tobengi projet oyo ya masango Mukwantombolo alanse na baka nyonso parce que bamoni quartier populaire kodéfendre ye sur le terrain mutu akozala na mbanga ya koloba te yango torapele Mukwantombolo azala lisu likolo ya nini combattant d'élite tokoyebisa bino ete Mukwantombolo azali aigle parce que d'ici bientôt ndenge avoyageaka na mboka oyo tokorapele meme badongolo misu ezali na bainvitation ya baprésident ya mboka na nde babengaka ye Mukwantombolo boyeba ete avoyageaka mpo na sentiment ya oyo tobengi avion te abanda komata avion banda kala eloko ezosala bato soki otali mutu apartir ya haine oyo ezali na motema ekomi komate na mutu ekomi kokomisa ye bilobalo yango tokoyebisa oyo tobengi bakile droit parlement sans formol ekoorganize memo nango biso tokende kodepose yango ine na justice alakisa biso na voyage ya mokonzi ya mboka ndenge asalaka lokola ye abimaka na bana mike parce que toyebi tout le président soki ake libanda azalaka bien sécurisé Mukwantombolo libanda soki alinga voyage azalaka na mama Denise pembe bisika mata faula kolakisa biso toyebisi atika komela bo combattant de lutte na koyebisa ete Mukwantombolo aigle na moment oyo bozala calme parce que ndenge aprometaki peuple congolais akomi koréaliser oyo tobengi bapromesse na ye tout ebele babanda koganga sur le terrain Mukwantombolo azoréalize te oyo tobengi bapromesse na ye toyebisi bino bovanda calme Mukwantombolo loboko ezali na mesa eleki tozoloba awa bainvestisseur allemand bazali sur le terrain balobi toye sur le plan agriculture toye papa baye na badomaine nyonso yaya nayebisi bino yango omoni se na se basignale biso même bomonaki présence ya oyo tobengi Jacques-Claude Van Damme eloko ayaki koplaide à cause ya Belgique parce que Belgique na minute oyo akomi kotala Congo na fene yaya toyebisi yo zala mobilize comme seul homme tozozela matango ezali na Katanga soki tozwi bainfo toyebi bien tokotransmettre à qui le droit. Merci combattant. IDPS c'est viva. IDPS c'est viva. IDPS c'est viva. Bonjour. Bonjour les sous. On dirait dans un matin, ça c'est le parti au pouvoir. De toute façon, ce slogan, on dit ah, Babylone, ils allaient beaucoup comprendre pourquoi Bato a tambolé na chambre. IDPS c'est viva. On comprend pourquoi Bato a tambolé na chambre. Ah, Fatime. Tout ça, qu'on est Sabino. Ce type-là a mal choisi l'adversaire. Madidi a mal choisi l'adversaire. Sabino.
Alors, il y a que Fatih, il va dans la carte à Zaber. Fatih, Boukishibe. Encore en actualité politique, c'est quoi? Mais l'amba terrain est à la calme pour l'air messie à Kokota Mamoro, à Tchebi and ah, c'est ça oui. Fatih, Boukishibe, Mouamaïbe, Moukwatombolube, les grands esprits, le président le plus gossot du monde, le président le plus géant du monde. Ah, les lions de la tribu congolaise, 100% si congolais, des pères et des mères. Actualité à Liboso et Zali, un marche de la marche de Gochité, puisqu'on a le rôle à divers. Situation de la sapate, ma boque en poche. Voilà l'information. L'information, il faut appeler ça. Quand Fatih parle, il réalise. Les Allemands n'ont qu'à Tiamboka. Il est peste, c'est viva. Information, on a. Botika m'a dit, il y a un 5 millions de carrières réseau si là. Le coup, on a mon mal. Bon, Monica Chine, elle a 500 francs. T'as le comme 50 francs. Alors, la minute, vous devez comprendre les Allemands au pays. Les Allemands, basés dans Katia Mboka. Pourquoi les Allemands basés dans Mboka? Information en Wana. Félix Antoine qui se dit dit au moyen je dois faire la RDC, l'Allemagne de l'Afrique. Et c'est que je connais le président Félix. Quand il parle, même en tant que comme une distraction, je ne sais pas que l'on se réalise en dehors. Bah, monsieur, Soubazo, tu as été mégané, tout le monde a vu. Avion, ça. Qu'il y a un aéroport, on a vu si ma foutu. Il y a un foutu l'autre transport, aller comme retour. Ok, si vous avez un peu de temps, c'est quoi le réseau? Bah, tiens, bah, sachez, il y a une minute de photo valorisée, mais ça l'a fait à Sali. Quand on va distraction, on compte à ma marché. Puisque ça, voilà, ma camboiseau, ça là, bah, tu vas comprendre. Soyez dans le Bafatia, Tambola, à voyager. De un à Sabino. Voyage à chef de l'État et bandit les lotés. Là, Azaki, on a 4 parties. Puisqu'à cela qui chargeait à Mambotali, mais Azal le rôle d'être ministre, il y a affaires extérieures, étrangères, voilà. Donc il faut voyager. Il y a un Bobandagi au monde, il est presse vivant. Il y a un Bobandagi au monde, Papa Naïe, l'homme qui a enseigné la démocratie au monde entier. Ceux qui ont la coquinité, Fatia coquinité. Donc à chaque tambola, tambola pour le bien-être de la population. Et puis, à l'herbe avion, voilà les retombées. Il y a automobile qui va voyage à Bandar Kosa. Mais va critiquer à ça qu'on voyage trop. Mais quand il s'agit de retombées, il y a un voyage. Cet avion, par rapport à Ndenga Bandar Kosa. Il y a 6 canaux. Et ça qui me parle vite dans la rite. Baloma comment atteindre ici l'hôtel. Moussou c'est comment atteindre Nini à terre. Et quoi il y a un seul Sabino. Fatih Béton, Azana Naposa, au comprendre la vision. Il y a un Sabino dossier à 300 écoles. Parce que la carte à Kotonga. Moussou c'est ceci. Ça y a miné. Vous savez qui est volobité. Au gratuité, ça les a. Bana bazo tanga talana salmako. Bane bene. Mais les lots, à construire une école, il y a l'État. Et puis, le lobby bien non conventionné. Monsieur, depuis le lobby, la PISIA, FARDC, payé au commandement, la plaque lobby, la PISIA miné na Kitoko. Donc, on a inauguré pas Fatih mardi. C'est-à-dire, faire des sacs autant que ma colo, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans Fatih avec Otobengi armée. Armée, Bamsous va comprendre que oui, nous devons laisser Fatih Béton à ça la vision. Puisque Bangoyo surtout à Baningaki Fatih, Balaki Ponangambouana. Scolaire va comprendre tout d'abord. Mouto a sorti les bisons dans la cantine militaire, a commis les bisons à l'école, les bisons à l'hôpital. Donc il faut que ça ait une vision. Nous avons la minute, nous avons les bisons.
awa eza Guinée te oyo eza Guinée te yebisa bango oyo ezali Fachi Berton yoki ba oyo tobengi bisi ya FRDC ye silence radio avion eyeske RTNC yebisi yo RTNC Michel Lusakweni top Congo banini Jean-Marie Kassamba face à face toujours la carte actualité à Isabelle omoni avant marche a fallu le Salama bakangaki plus de 230 Koulouna bien armé là-bas machette 245 merci Mantakilem merci papa on se complète bakangaki bango na boutou ya marche avant marche Salama et puis bah après cette formation ils seront transférés bamoko na kanya makasi bakemba moko kuna ya ono moni échec total le bien on balana ki kutu na banda kuna bango te ba Martin Fayol balana ki na sema voilà. Alors vous devez comprendre papa était là la banda ko sala marche to le boto le baté papa était là la banda ko sala marche ozala na mbinza bimana yo to rejoindre kuna na lime ozala na kaluka ozala na changu bima to sa mais Martin Fayol a yebisi ba banda kuna na changu il faut comprendre pourquoi banda na changu place olingaka to nde place okokita valeur na komoni le ko sala miloti exporter jusqu'à na palais musi to le lui sapate Mouzito aleli sapata katika toke nina bisokaka bakomemela des policiers nazo ebisebino image ya Ali ti policier a aidé à le bison Martin Fayol a l'habilité bakoti singa misapi partout bakoti singa les doigts il dépêche viva yaya nazo ebisebino kosala bapolitique te basali boye wana leader nini wana bango mibale na so biso musito akoti vala après c'est penge tout la bouche ya ça petit wana soki constant mutamba ya Hippolyte Kanambe plus de ça que bino jeune wana ya Kanambe wana puisque F soso constant mutamba kuti akenda sauter na mire akenda sauter mire yamo alobi soki na sauter ki mire te na ngana daye puisque pression ezalaki wana ya nazo ebisa bino bazo ebisa bango bakokoka match te toujours na kati actualité Seni Olandi de l'ancien Cholet papa de l'ancien Cholet asali sortie médiatique alobi boye Cholet alobi si nous nous mettons d'accord pour qu'une femme qui puisse occuper ces postes pourquoi on ne peut pas les faire puisqu'une femme avait déjà postulé côté église catholique. Cholet alobi pourquoi pas te revoir un peu toi moi si na Seni pour moi si moko atiaki candidature mais bango moko ba Cholet balongola ki bache oya bango siko abimi alobi te soki to comme si nous mettons d'accord parce que tout lié d'accord on va na bana c'est là où yo ka siko ndenge assemblée bazongi il peut se vivre selon les questions qui seront traitées ya liboso bureau ya sika Seni ne ba ko traiter ya mibale congolité ande na so sebino boye soko simbi papa mboso osimbi République démocratique du Congo bolandaki mutu moko abima je suis Adrien député alinga to je papa mboso ba ebisiyo keba mutu ozomona c'est la confiance ya République démocratique du Congo mobi mutu akeko révéler biso que oui na kati assemblée nous avons beaucoup de mbolo vraiment bioke ndeko alors nazo ebisa bino awa ndenge eza wana biliaki bango bikoki papa mboso alobi to féliciter gouvernement c'est pour la toute première fois dans l'histoire que la RDC depuis qu'il est RDC atikala nous ko mobiliser réserve là tolo ba réserve na komina na budget ya tolo ba na réserve caisse mutinyo sonde ata mo na kama caisse na siko ya mboka etikala ko atteindre 4 milliards tala export abengango export siko bidé lobby papa mboso toboli munoko atani non nous devons encourager sama no konde on doit l'encourager 4 mois côté 4 milliards ya réserve na 4 assemblée pour pas voter budget 2022 pour ezali à 10 000 boba ça 10 000,3 milliards pardon
10,3 milliards de dollars. Yozobo ke fachazo. Zela nango yo. Omoni bato to financer pour que je l'émission d'Amas. 6 semaines wana ezali muke. 6 semaines ezali muke. Fachaza maintenant occupé n'a pas besoin du peuple congolais. Nasa koye bisabino cette fois-ci tokolia tokolema. Yango no moni. Ba expatrié nyo soto. Bango mo ba ki mo moni mutuye mo wakangi di kablo kuna musiasa. Yemoko. Fachaza tesashte. Bozela. Alors pendant que Kochite puisque na moni 10 à match sana, qui tire à Balobinho Kalongo a détourné plus d'1 million. Plus d'1 million de Kalongo. A détourné oui, ba pesi bango puisque ba sali li sango to bengi amico. L'association des musiciens du Congo. Parce que Balobinho Kalongo c'est un Angolais. Comment Azako détourner ba Angolais et ba Congolais bongo ba pesaki bango en tant que ba puisque bazo sala ba chaya bien. Pour Otobengi, SR, n'est pas ça qui pour Bitumba, pour soutenir les FARDC. Parce que nous avons tout d'abord Charles Bosso et Zali le Fombo. Parce que le Fombo a l'air bien, bon, Misaki. Côté la présidence pour un soutien, il y a Bisso, Otobengi, Polo Association et un musicien. Ma personne en Papa Nyokalongo. Parce que Nyokalongo a détourné en haut, parce que mon éloquent. Ma musicien va se belé. Je vois même Babindo Mepé, abandonné. Alors, on a savoir que Bino, Diki. Jivi ngezana basa bazolinga babebisela kwa tombolo campagne balobinyo kalongo azali angolais azobisa mbongo ya bakongolais. Comment on a toujours étranger baya komonela bana ezalaka tia le fombo leli ndeko na ngai alors pona ke ko chiter nazo chiter na information siko ya Congo central awa le procureur près de la cour de cassation à lobby babandana nous kolandela ministre ya finance ya Congo central puisque soki atuma tubwana abandaki koyiba à travers ministre ya finance akoyiba ye mokoto nde yango no moni balancer ba poursuite judiciaire contre le ministre ya Congo central awa nazoyebisa bino soki oyiba kana bokonza fati yebe yango no moni na yebisi bino une ribambelle ya bamibi babandira ko kima une ribambelle oto bengi nani oyo obi kika bin karubi tula mwisi yaza bakanga kiye na carte visa abanda loba ote to sa carte zokande bango bazoli mbongo ya leta na explica ki bino lobi place na chitele et ça lokolo biso to wana ma yawo mais to découvrir papa moko a jetio ma ezokende ga ipana sko papa ije fa ya tali a contrôler moi mais tio yo ma yo ezokende wa alandela ba kuti tio kende akoto papa yaka ma e bande okende awa depuis combien de temps ba beti calcul yango no moni recette ezokoto trésor public ezokoto na chite wana nazo ngisi maloba Viva! Tozokebisa ambassadeur na biso ya Brésil. Oyo azobloke basoso kota te. Asa kabilisi munene omona ye Seforia Mutombo. Seforia Mutombo te. Mukwantombolo tongolo baambassadeur oyo bazobloke yo. Tiens yo, nommé ambassadeur na yo. Peuple a besoin aller biloko. Yazo bloqué biloko. C'est forêt que UDPS viva! UDPS viva! Wana mama! Mambunga so! Tolobaki fati azali pamboli azali! Na yebisi yo ifomi tu na koma batu wana na 18 budget ya 4 milliards fati kaka na 2 ans ya pamba ya 10 000! UDPS viva! Bango na 18 ans 3 avions fati kaka na 2 ans 7 ya! Na yebisi yo ba avion wana ekitaki lobi ya chasse ya mombamba UDPS viva! Ezate lokola o matata pona kenda kosomba ya biloko oyo ezalaki okoti na avion okomi korecite prière ya mosi ya Seigneur et mon berger je ne manquerai de rien si avion kokita simolobi UDPS viva! Mais avion wana nayebisi opesi mbongo abo bato bamituni na 2 ans 7 avion bongo fati soki asali 18 ans embouteillage kosala maliko UDPS viva! eloko na yo te
basalaka tomoni nde marche wana tolobaki priere na biso nzambe ayoki ya tolobaki nzambe bato nyonso bazokundisa Fati melisa bango bombe balala ya kote bango bameli to bameli te lui de pesa viva aza na 3 bilanga bamashi na ye misa mashi ya liboso alelaki bapi mashi ya mibale aleli tele mashi ya misato alobi batie musa telefone ipine pisi musa pegali ya bo lui de pesa viva la combattant il faut comprendre première fois na histoire ya Congo opposition na kati ya marche banjimike baza mukie il devait se vivre koyana kita te kokita te toza mase zake vidéo à l'appui kodoko ya kosenga pe topesi ye vidéo il devait se vivre pe première fois omona marche ya opposition mutuka ya yase ekotisi bato na 20 000 francs chaque po bakende kote marche ezali bakangi mutuka na mola epai ya la police na bato naka 20 000 fois à chacun pour n'a pas qu'un démarche. La police a été allée à l'objet de service à bino kaka biloko miba. Donc makambu ya mobutu. Soit pakata mbangu kotala simate, soit kende ko sala biso masa. Le choix est clair. Lui de pesa viva. Mais il faut mon mbangu. Na yebisi 2022, Jeux olympiques ko sala na République démocratique du Congo. Jeux olympiques ko sala ma aba jeux ko sala belé ba football, course pe ko sala dans kati ya Jeux olympiques. Côté ya course to ko senga na faula tinde la biso de militana. Batu wana bazana mba. Lui de pesa viva. Wana bazana mba. Na yebisi obiyaki bango bisali nini? Awa na ndimite Kabila ko pesa sous financement parce que ba prometaki e marche no benga ke za lopesi ngongo abo. Bato ya Kabila bakosi bango babito soutenir bino financièrement na matériel. Ba soutenir bango na 2 millions mais na koya boye bato ya Kabila tu ya mwisi yaza. Chada azo benga faulu na tele. Ndenge nini kuna bivenga awa na Melina ngabo. Ni de pesa viva. To yebisaki bango bidaki bango bisali nini? Oyo Fati alobaka akokisa kango président aprometaki baki na batu ya na sud ubangi baki wana na minute na zo bisayo déjà musala esi na raté esi baki wana ekomanda komema ba mituka ya batone ebele pe ba conteneur ya 40 pieds Deko banda kolongola ngo sidu bangi sokota nango na Santa Fui. Ya Santa Fui peso longwa kunezo ya na sidu bangi. Ide pesa viva. Fatia pometa ibango mena miniti o musale sila kate sa nini. Na yebisio makambu fatia bandi wana ya masangu na miniti o pesi mbombo abo. Na ba civil nyoso bakomi kokota kaka ko bageno somba masa. Imaginez ça que ezalaki na 98000 fois kiti na 18000 fois. Yobo ya Fati o Sando. Ide pesa viva. Fati akenda kama makambu malembe malembe. Hier akendaka ne na brutalité. Donc okendeka malembe yango tozobenga aza grand diplôme. Alobaki diplomate abimisaka position na ete kopesa adversaire maye. Soki Fati abimisaka position na ye depuis kala mena minute MSU ba elimina ye. Eloko esungaka ye parce que bombaka position na munoko mona bengi Kabila partenaire mais na mutema lobi kozwa kibo. Et là suite à suite. Na munoko lobi na refiner na passer te mais na mutema lobi bozela bo tuna ngu. Elo matata pona zole atazole. Tant matata pona yibaki masangu Fati azalaki ata bukumese. Ni de pesa viva. Azole. Matata pona ke ko recruter avocat ya Mundele koka. Avocat ya Mundele mutako sambela na koncha matata ponyo na date ya le 25. Mais avocat na toyebisi okwei na foku. Osamba na yo na poto oganya c'est la première fois osamba dossier ya masa. Ni de pesa viva. Omona ke Afrique ezaka na ba réalité ya. Dossier ya masango ezaka kopesi mbombo abo. Ekozala pièce contre pièce. Kala bakulu na effort na bango bazosala masango ezobimasa anglais chimie. Ide pesa viva. Mais matata ponyo mbongo ya anglais chimie ya bukangalozo de tuna 43 millions de dollars. 43 millions de dollars ka mbongo ya anglais chimie. Toyebi te ngaga alona Afrique mobile. Ide pesa viva. Yango na zo disalonde balobi le 27 que vous procès moko public biso nyonso na ba TV. Et l'équipe tout match à Yopa. Il ne peut pas vivre. Parce que ceux qui balobi to kende ko assister ngo biso nyonso na babi mutu na mutu mais masaki na ya vidi na mabo. Il faut zongi sala mutu na mutu 80 millions de population toi dikolo ya masa. Ya masangu. Il ne peut pas vivre.
président de la République qui voyait azo voyager le azo ke la Lubumba na o etali liwa ya ba kundu mais na mois d'octobre bomoni président na minute invitation na mesa e président akokende na nini ya Nations Unies pe après kuna na États-Unis akuta na fara fort na Joe Biden président ya États-Unis mais parce que ba chinois ba leli na munoko yambo président ayebisaki ministre ya mine mama Samba na ya Fuatiti na pesi bino inse naza na posa makambu nyonso Kabila signana ba chinois wana boti yango liba olandi déjà lobi résultat banjo bimato banjo bimate ye moko ambassadeur à Chine lobi ba entreprise nyonso ya ba chinois boza en ordre te bolo ide pese viva wana ye moko siko batu bazo kita sur le terrain kuna pe na katanga na zo biso na minute opesi bongo abo rapport ya bato ya chef de jeu sa likolo ya me so ya no akolela na munoko ya mbo ye to yebite munoko nini akolela ide pese viva parce que aza l'homme à trois pays aza na Zambie aza na Juif aza na Ita papa mboso alakisi ke aza congolais de père et de papa mboso ake na kaluka abeti na langi na ya mboka na ekiya ide pese viva bato akaluka babi non to sala erreur maka muzi to koloba vérité mutu wana soko memie awa to kopesa ye devoir à dormir il faut réciter biso le kobo et le renard na kiya est-ce bokoka ide pese viva yeko kikongo pamba ayebi e bongo le kobo et le renard na kiya wana kokoka na biso bileki bisali nini na lobaki biso nde toza na pouvoir bakobangisa te biso nde tokoba oyo babengaka Chine arambo autorité morale fati déjà commissaire mwana po oyo ekoma soko fini na mandefu eleli ofinie na libumu eleli merci Martin Fayulu ashumaka te asanini yango moni bayebisi ye pa Moïse oyebi ke mama na radio ezalaki makasi ye na Moïse na epenge bayebisi ye babi Martin Fayulu ke baa Fati Beto akomi na filmu yake Fati Beto akomi na filmu yake mais presse epenge obi non likambo Fati akomi osala vraiment akomi na keba filmu apekekele eza na nsima na biso yango comprendre Martin Fayulu abimaki kaka asatetaki kaka parce que bato nyonso bazalaki na nsima na ye bato ya Moïse na presse epenge bakimaki na bango tula musi ya sasa bazalaki na réunion moko ya makasi abi non cette fois-ci lokola le train est en marche Fati lokola komi musika train encore marché surtout osali marche donc jouer yango comprendre lobby 100 mètres kaka bato 100 mètres donc Martin Fayulu ka 100 mètres pamba na sepeli vraiment na la police na biso kasi motometa kasi maboko na donc comprendre comprendre réalité il y a pouvoir police c'est comme qu'on comprend parce que bayebi déjà que non kolongwa na bango déjà les ana nzela papa Fati est à colère tout ça ba Fati est à colère ça bien quitté mukonza mboka za na kanda makasi papa cette fois-ci j'ai zalité bon c'est là bon comprendre se mettre sur bandakuna banomaka ba mandataire te basali de banombe mandataire to bastruction nommé sur ba mandataire tout ça tous les quatre coins ya mboka na biso yango comprendre marche lobby même bango moko ba français même bango ba belge ba comprendre que non Fati Beto ça ka Beto ya solo ça ka Beto solo ça pas yango comprendre papa morceau ayebisi Martin Fayulu boye abi ngai na za le vrai sortissant ya bandulu donc yaka pe ko banana marche na bandai yaka pe ko banana ko so ba tuna kata kitambo ona mi yoke na kaka na kuna chachana so proposate osabe muta sortissant bandulu te papa mo sa ebise abi c'est là on commande na le vrai sortissant bandulu tout on moko na kena chango ade papa mo so maboko makasi Monatiemi, allez la répéter Monatiemi à lobby. Abi tout loi communauté de la conforté on a des. Il y a tout le monde qui va central. Parce que tout nous là des. Parce que ça vient trop. Papa Monatiemi abi tout loi communauté. Papa moi ce biso na simana yo. Loi communauté partir le 20 le 25. Que faut on a des. Là ba frère congolais. Là ba frère congolais. Donc que va les passer ils ont s'appelé marche pour la biso on va soutenir toute la loi. On va continuer à dire il a 9 mois à Sali.
papa, on dit que le vitesse avion, il y a Sikawana, à l'espèce, dans ceux qui ont levé le mécanique, on dit que ça 47 personnes. On dit que le rodage, il faut que le rodage nous comptons on va faire un asticateur au rodage. Tous les communes ont regardé 247 personnes. On dit que le rodage, c'est la pièce. Parce que le moment ROS, elle est là. En pièce, il y a privé. On est la carte à Sénine. Si on a un billet $30. On va faire ce pas là. Il y a un président message que Nicolas va bouger chez Manon Sala. Après, on aura tout à la tout à l'heure. Il y a côté de tout $40. Avec l'application de la toile, c'est tout dans nous. Et là, comme la situation on a la bête à la fumoussure, on va comme même les camas sociales. Donc on est déjà mon compte en banque, on a bango bakindomika. Papa tout ça qui est les camas sociales, ils sont fans de ce Simba. La carte en banque là. Dans la première région militaire, bah mis tout cas, bah FARDC est hier. La première région militaire, c'est quand on a FARDC pendant 18 ans. Kabila tika bango le kola kaba na soso. Mais Fati bato ya zui bango le kola bana ngombe. C'est quand on a 18, bah camion belé. Et la première région militaire, c'est quand on a sécurité en ligne. On dit que même mon phare de soins. Donc on a facile à taper ça par grade. Comme si on va avoir quel nini conché. Donc comment est-ce qu'on va faire ça parce que ça là parce que c'était mon compte en moka. Asana va projet. Moi quand madame a ça là. La phare de soins, on comprend les bateaux. Et si la tozo qui est là-bas, tu peux tozo comme là-bas. Et ça très dangereux. C'est là mon compte en moka à quel États-Unis d'Amérique. Et c'est là l'institution sur RDC et qui est fan de là. Même les de la fois passée, en Italie, vous avez commis siège de l'institution. On va comprendre que tu vas comprendre ça. Diplomatie à solo. La carte à l'Italie, les Français, les Belges, les répressions des traits. Il y a et puis à bouleverser. Pourquoi l'Union sont les Européens? Ils ont qualifié les Européens. Ils n'ont pas budget, ils sont morts que ce matin. On va se faire. On se fait la terre. Dans le milieu, comme ça, nous avons l'opposant. Soit l'opposant. On va se faire l'opposant. Parce qu'on comprend le budget. Il y a ma casse, papa, dans 4 mois. Et moi, je suis comme en 2021, on va jamais faire février. Donc, comment la combien? Il y a moi, je vais dispatcher ce qu'on on a 10 milliards. Chaque département, on comprend que le programme social. On a contrairement à ce qu'on met à Dolo, la carte à mort à la biseau. On comprend que c'est un bateau, on Kima Ande. On comprend le contrairement à son élimination. Pour la façon de l'élimination. Pour la façon de l'élimination, il faut qu'on soit un peu qu'on y ait pas. Diplomatie. Et puis politique sur les Canadiens, parce que en 2023, on va faire indépendant, le col à moi la crise sur Yemoko. À tout le monde, le col à Yemoko. Papa, ceux qui sont partis à l'équipe, on est bien connus. Mais il y a pas de temps à connaître. Donc, effacer le régime de sa Kabila on comprend des Batouana. Il y a eu le pouvoir parce que ça va faire un champ. Mais quand en 2023, mais tout ça va quitter ma maman pour la maman en l'air. Parce que on a plus de papa na biso tiseke na tigela biso testament malamu abisi de IDPS qui va planter les vrais aînés et il ça tout biso to organiser papa même les Congolais tellement qu'on peut voter à ce que le voter na kimia nyo surtout et parce que voter na sincérité nyo surtout yango comprendre si ka ba régime oyo ba Kabila oyo ba régime moya ba Moïse baso banga élection to to bisete yango comprendre tango biso to kozwa ko comprendre to ko passer mais si sonyoso Kabila c'est le col n'est pas face à un père. Je vais te refaire à Bango Andé. L'élection. Quand tu vas qu'il y a l'élection Andé. Sois calme. Sois calme. Ça veut dire que l'ami, qui n'a qu'à mon bout, tu vas n'a qu'à mon bout. Quelqu'un qui va t'équiper. Il y a cette formation 2 fois. Quelqu'un n'a qu'à mon bout. Parce que maman va passer ma puta. On n'a jamais vu. Un président Union africaine. Union africaine. Jamais vu.
Italien répéter le sous travailler parce que bateau concevoir pouvoir si le haut et ça pas combattant bateau sont pas là bateau concevoir pouvoir bateau luka bateau kosala na 7 avions on va ça la vitesse na bi na aviation yebaka déjà na aéroport bazotinda bato bino mpe bakombata bolobaki kwa kozala bapilote okende bakutango na ndeko bato yango moni memi na bandundu lobi na kwinu mokonza mboka lobi okeba te lobi azosigne officiellement na ici ya P17 wana bato bazosala P17 kuna deja ici mokonza mboka deja azosigne epe ouverture première sortie officielle ya morka na kati ya bandundu kuna tozokopane bato esika tozokenda bango eza donc bazosila mpe tozolimine bango yango kopane budget oyo epesaka bango kisunguzungu te epesi bango kisunguzungu bazokopane esika bango adili yango moni tokende mpona kende koshite lendi tozokota kaka oyo bato na esakina babaoba minene bazonela en désordre bakosamba mpe en désordre mpe bakokomprendre keno bacrimi oyo basali na kati ya mboka oyo tokokanga bango ande encore 4 10 abeba mais encore 4 10 abeba bani d'ailleurs pasala musana lutundula zana Afrique du Sud pour la col cadre lutundula pala depuis azana 10 abeba encore ka soko yiba keta okibi wapi ngo bana Fumuzulu, beta bilongo. Gisal Keba. Banda. Kanga. Yawani. Yote komeka kwa Simba. Fumuzulu. Simba bisana. Dalilo. Fumuzulu. Baza Kilembe.